au moni, selon mes analyses, dans le bas yango pe na ba émission que après ça, si la bisalou, hein, force il y a ça la chaîne, vous comprenez. Mais tant que vous avez une force, il y a ça la chaîne. Pour ça parmi ça si la bisalou idée à ça la chaîne. Tant que vous avez la chaîne, élévation yo so ko là. Est-ce que yo il faut se gêner non? Est-ce que yo il faut capacité non? Pas signer sur yango. Vous avez des personnes qui comprennent que ah élévation il y a si la bisalou c'est le royal s'attendait dans côté. OK. On a contraté. Non, on a joué à la chaîne, on a joué à film. Mais on sait parvenir que on a sali au passé. Donc, mais l'on a le sali au passé. Et on a dit et sali, comment ça? Donc, tu vas comment pire, pire intel. Donc, net si na saboye, serre na si la bisalou, na fandi bo na foni mbanga na bio, si la bisalou za na mabete. Na sens ni. Azana mabete, azamutu. Azana mabete ndengeni. Vous comprenez? Tout le monde a ma bébé so bato tout ça, tout le monde a système on ne quoi restaurant, et ça bien té, batu balingi, to vanda bouche bé, to loba té. Yo au monde qui ndeko wana ya mwasi ndeko be vinde mutu restaurant ba jire na TV ko kabola bato ko kanga bato en otage. Donc so zana yé il faut la kana yé. Oui. 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 Mère il faut assumer la responsabilité parce que yé mon mutu aluka kia. So ga ba kombo nyonso ba obenga ye parce que mutu azana ndenge na yazo la makambo. Makombo nyonso ba obenga ye andima yango parce que ceux qui ayé qui kovanda te na émission aloba ba biloko ya lobaki batu pe balinga ki ba s'acharner na yete na ça qui émission te mais lelo na ko sala émission na kombo ya Belvi bo fingi e mingi pona nga est-ce que ça normal nga na ko jouer so que le kabilo ko finga kana bino bo finga ngai étoile nga yoyo bo finga nga nyonso bo sepeli ko finga bo finga nga yango moni mutu ato bombi bizaleli moko boye pendant temps molai ato lobi ke te bon ngana nko ina ta poso ya meme mais au moins ata caractère biso bato to tala meme wana to ba no comprendre que oh même caractère à lion boyende même so monika mutu pembe na oh même ndé to timbela ibota uya zaka na Angola aza ofinga mapona naye comment ya kozo charge ya bato nyonso bongo naza sûr na bato ngambu na ba musuku na ba sekai avec na mais roi et flatérité akena au faux Communiqué nécrologique. La famille Moukeba a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur fille et sœur Esther Miba Moukeba Baramoto, mort survenue à Kinshasa le 1er mai 2025 suite à une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Dimanche 18 mai 2025 à 18h, veillée mortuaire dans la salle Emmanuel à Lupin sur la route Matadi, référence école Kingu, arrestation Enchel. Lundi 19 mai 2025, 8h juste, levée du corps à la mort d'Engalema. 9h juste, exposition et derniers hommages dans la salle Emmanuel. 11h juste, levée du corps de la salle Emmanuel pour l'enterrement au cimetière Kimberley, Nouvelle Cité. 15h juste, retour du cimetière
et bain de consolation en la salle Emmanuel. Ces communiqués tient lieu de faire part. Merci, fidèles internautes au Boson Nabiso, partout dans le monde entier, à travers notre chaîne MK Eyokani TV, chaîne Oyo Informarabino na temps réel. Merci, Nababone Nabiso Bozo Sala, vraiment. Kitoko Makasi parce que vous partagez, vous commentez, vous likez. En tout cas, bah opena ba s'abonner, vous s'abonner et ça là. Vraiment Kitoko Makasi yangonde et zo pe sabiso courage. Ya koye la bino ba information na temps réel. Merci les abonnés ya bino Elvis Yanfou le Mbappé de la presse congolaise et Baxela Ngwabiri. Toza wana kaka po na kusala musala na profiter na occasion ya kopesa mote na ye moro la patron na maman MK côté azato ebi ko za éprouver nzamba lola a consoler kaka motema na yo. Pourquoi pas lever ça mais coucou le nécessaire il y a maman aimé coucou à Kolanda Biso Lionel Pro Nasima caméra Moussala Kitoko Makasi merci na batuto bozo linga biso ba commentaire na bino zo ça vraiment bien ils ont motivé biso ba remarque en tout cas ils ont ça vraiment bien lelo nazanga moté nazana plaisir il y a trop ya koyembela bino président fâché Kalombo tozana yi awa to komekana ko sola makambu ebele donc bozala vraiment branché connecté parce que vous dites que awa et ratarate to pesa rara oyo eza le meilleur merci Naya Bob Ezatara el roi mokonza mboka akolanda ngai Hervé Aurore mon apote ya tongo na pesi mote énergie ba mbote na yo yango wana ce qui toza même langage Lionel Pro fungola ngai na kota déjà invité na ngai président fâché Kalombo tozane déjà da plateau na biso. Bonjour président. Oui, bonjour Elvis Yanfo. Bonjour, Pena Bande Komyoso, Bazui, occasion à la biso. Santé? Ouais, peuple Nangolo, Nzambeka, Nengozomona, Yomozomona, quoi. Public Pesomona. Donc, voilà, Nkola Zosangolo, tout ça bien. Kolo Azosangolo, pour ça, Facha Fato Kotanon, Mamoussou, Nautou, Nandeni, groupe Nayo, c'est marché comment? Ouais, groupe Ezo marché Nango bien. Sauf que Mikolo, il y a un peu focus na. Canal Doré au chaîne YouTube au Bandeko déjà na ba émission belé na leki na lobeli ba yebike facha zo diriger chaîne moko boye op zo salanga bien ndenge bazo kende kotala ba vidéo kuna na kati merci na ba o bazo aimer bozo partager pe bo s'abonner en tout cas na zong selbino ascenseur ya koloba merci na bino nyonso donc mouvement ba chef bazali oyo bazo diriger et bazo sa marambo batonga na zara libre ndena kendaka ko pesa main forte par rapport à ndenge ka ezala rapport moni loko soki visionnaire ozate pendant temps moulayi et ezara moi keba il faut contrôler peu soki ba chef wana bazo kende bien to ba okende bien te donc voilà mais il y a d'autres choses le baraki ba président ya mouvement donc soza et pas batou au robosser dire mais comme président neti trop de nzonzing bon négliger kaba oya ya binomro musala bo pesa le meilleur trop libanda na ba oya batu mususu non moni eloko na yo moko okolobaki bon na kosana ngango lelo te na sango lobi mais oya batu ba pesi yo date et ba pesi yo jour. Donc il faut okende o répondre nani na invitation wana. Donc yo ko changer bango te parce que za yo mon côté to tourner un film ba tebele mais za la likambo ya te ke na négliger oyanga. Oyanga no sala ngona tamoko boyo ngana oza libre mais il faut na kende na ko répondre na oyo to za ba tebele oyo ko iko changer jour te pour nanga mutu moko. Donc voilà, boyo qui n'est posant fâché à l'immoler, ça sera vraiment bon parce que bah son engagement moro boyo aussi déjà le roi mutu, moi le meilleur côté donc ça veut dire qu'il faut se libérer pour ezala vraiment Kitoko Makasi. Posant fâché l'autre rôle bah que oza le théâtre comme na ba parti pris ba tendance c'est ça. Yo oza côté ni. Nga petit frère ya S-Beat. OK. Nga petit frère ya S-Beat nazalaka ndeko ya ba sœur nyonso ba tonton nyonso comprendre les qui a ba vieux les qui a ba sœur mais côté ba vieux il y a non sans problème mais côté ba sœur na ninga théâtre donc bo kabwani kota ndenge bo kabwani kota wana esala ki côté moko boye o nga na sala bango lote ba inanga ba
batindika nga musika quoi parce qu'on a moment ba yango batindiki nga musika naza le bienvenu et pas si la Bissalo va comprendre que parce que bat bio bien wano un mot boyano tourner pe na bella pas belle vie mais to ba ça ka soki ba tournage no ba tableau na mot boy et ça rani ne le karawana en fait kuna na tourna te que ya appel na ye a benginga pona ke ndo tourner ninga sala souvent na ba artiste o ya benga kuna mais awa o wane zalaka ndeko nanga ilunga ada nda benga kanga na ya ko tourner au moment oyo déjà yé ndeko mwasi wana asi akotisi lo moboye ya passe lo bata kombone na lo bata ebani ke na lo bata kanda makasi te ebani ke na te kanda ku dute me ebani ke na lo bata voilà donc tant ndeko abenginga moment wana ezaki déjà yé na katsa motema ne azoka ki pota ya komona que nga na ke ko tourner et pas ya si la Bissalo Bekam Pumba Sen voilà ba impératrice ba kombo de nyonso wana moni ya yoka pasi siko na mituna pasi ya yoka ezala ya nini mais après na ko zo réponse nga moko ya ko comprendre o nyonso zo s'est passé sur la toile na comprenant que ezaka keto ya zalaka nango envers si la Bissalo keto ya zalaka nango envers si la Bissalo yo zo confirmer que azala na mutema keto mais va na mutema keto parce oui oui la TV a battu otala nga na bieza radio papa ni rechaud donc ils appellent TV voilà donc keto ya zalaka nango hein omoni selon mes analyses na loba yango pe na ba émission mususu que après ça si la Bissalo hein force ya ça la chaîne vous comprenez mais tant que yo pesi mutu force ya ça la chaîne on a parmi ba ça si la Bissalo idée à ça la chaîne tant que ça la chaîne élévation yo so ko yela est-ce que yo il faut se gêner nango est-ce que yo il faut kapasi nango pas signer ce yangwana ozomona déplacement nga na comprenant que élévation ya si la Bissalo c'est logo ya satanda nango te OK voilà pourquoi comme mutu nyonso azo chama kolo presque ebele o azo chama kolo et pas ya si là o a solo la na ye sans pourtant que ya signé un contrat sans pourtant za la ke kuna ko kendaka te ozo comprendre après na pouvoir ana liko na ngate pour to tikalo comme na ba niveau wana te mais ou parvenir on contraté non on a joué na chaîne inoto benga ngana pe na film na oté ozomona mais on se parvenir ya koloba que ngai na sali opasi po donc mais logo yo lobinga sali lo pasi e bana tetilelo et logo ya loba nga sali la pasi e bana te mais nga na comprendre ki ezaki ba éloge oyo nga na salaka si la Bissalo Bekam ya koloba kina na SB en tout cas bayamba inga kitoko les abakouk film ekoti na moni commentaire en tout cas ezongisinga image ya tant tozaki na top vision nyonso na biloko ya somo bambongo par-ci par-là vous comprenez ya flatterie ya en tout cas to sepeli nde to moni yo na SB vous comprenez ezaki mbala nanga ya liboso hein ndeko ayokelango mutema pasi zomona donc il fallait pas ndenge na kene ko tourner bongo na sala ba éloge ya kolobaki na zoki mbwengi ya bien donc echokai peut-être yo lobaki yango na ndenge pe ya ko tuka ende ba lobaka ya ko tuke mutema ya ndenge ya jeton ya mbokela avant na tuka ye na lobango na conscience nanga na kokosa mokili na koki kokosa même entourage nanga mais nzamba lola na kokosa été conscience nanga pe na kokosa ngote on n'avait aucun problème entre ngana inde komosi wana na zalaki pété na kati ya babiloko ya ba o mutu ya ngambo yo mutu ya ngambo tangu si la Bissalo abenginga netre kutu na ko bande na ali ne absent ya ba makambo to musu ba guerre bandaki déjà nga hiba ina ngati po za ko kota na YouTube te comprendre ngana yeko s'intéresser makasi ya na YouTube na moment ya ba SB tangu na tourner film ya déblocage. OK. On comprend? Ndé na komi ko s'intéresser mais moi j'étais focalisé na
groupe nanga okay. Nazaki ozanga te répétition nazaki ozala za na okipe nanga mamwalini te po batu banda obenganga te donc esalaki un temps oyo ya depuis comment on appelle ça Top Vision tina ndenge si la bisalo yaki kobenganga ezwaki temps bamakambo ebele lekelaki ngai ya baparke banini ozo comprendre na vandaki ezaki na mutu moko lisu te oyo abengaka nga voilà na michaki lokola mwa mutu moko boye ake kovanda na exil ozo comprendre na michaki bongo donc nalo okipe na mamba YouTube te nini elobami kuna nini esami kuna nzoka ezaki déjà na bamakambo oyo esi ebandaki nga na yeba ete donc nga na osala émission sans mauvaise intention nazaki na intention ya mabete nous allons remercier batu ya bakouk nde bayamaki yo bien tout ça ndenge otuni ane ke tamusu nasaki mpona tire nakotire na likambu nini nazaki na likambu na ye te donc ozomona ke et puis esaki mo ata ba une année passée ya depuis nazwaki makambu ya parquet oyo tomonana nga na ye tina ya kojouer na SB eumelaki mwa moke comprendre nazaki na problème na ye te et puis jour asuka oyo tokabwana epa na ye na ndaku na ye nga na ye tozalaka bien nakoka kotire ye mpo na nini et puis naosala comparaison ya mbongo ya kuna na ya koto oyo na ndenge nini aussi longtemps nakenda kuna de côté likambo ezalaki mpo obi okendaka kotourne Adam tabengaka yo ezalaki deuxième chaîne na ye ok mais ezaka ye nde patron bon nayebi te wana makambo na bango kuna nde fonctionnaka nga nayebi nanga te ozwaki mwa lomea bien mwa loko mwa kitoko te soki différence au comparant na ozwaka na SB na kuna wana ezalaki juste c'est transport oyo ndeko nanga apesa ngai Elvis nga muna basekaka anga vérité oyo la ozwi caché kuna ozwaki transport ozo comprendre wana de na sina tourna na SB na tournaki de film à liboso ozo comprendre nde esalaki ke ye kuna alelinga da nga na yebi na ngate ndeta una ke tourner kuna ale bengani bango ba yebi explication na bango belebele ba pesa wana esalaki ba effacer ba tableau bazwa Serge Louye nde a remplacer pour a jouer place nanga yo mon pesa humiliation au jouer le mot boye ba effacer ba tie mutu musu dans obimaki moindre oui je te dis batu na ba loba pe a rejouer nini a kosala nini a kosala na batu musu ba kumisa biso na tanga Top Vision lelo ba luka po balingo comprendre mabe ya mutu na bango te ok po ba mona kaka ke ba crucifier mutu na bango or que bazo pona bango na mitunaka est-ce que mutu nini ko vanda boye asala ne mabete ane na problème te batu ba yinie kaka bazumba mo baba niko s'en charner na ye ok est-ce que le mot ezanaka ezali oui ezali comment ça donc le gars tu vas comment pire nga pire intel donc net nde na sa boye ser nga si la bisalu na vandi bo na fongoli mbanga na bio si la bisalu za na mabete na sens ni parce que azana mabete azamutu azana mabete ndenge ni oso comprendre tozo mona mabebi so bato tozo mona système on ndeko a restaurant eza ya bien te batu balingi to vanda bouche be toloba te théâtre et kabwani parce que yemoko yebi très bien que nous avons tant de flatteurs na kati ya théâtre batu mususu eza po ezolea ndenge moko te eza batu mususu ta mususu ake place moko bapesa ke kaka ta mususu $25 ok $50 wa mona na yango te sikoyo na ndenge kokaba akabele $100 $100 peut te ba te soki ezaka na esprit moko derrière yango oyo kosala siko ke mutu wana soki aza mutu asupportaka nzala te comprendre alo koso aye mba moko bandi biyemba na TV soki bino botalisa batu makambo eza ezomona na miso batu bango babandi ko takine bino ke te bino bakomi mutu na bango akomi ka victime bakomi ko victimiser ok donc azala na mabete question nga tu na bango yangwana comprendre donc ngai na yasko ko recadrer ba biloko oyo na mona ki système oyo yango te zelo yo o mona ki ndeko wana ya mwasi ndeko Belvi nde mutu a histoire ba injure na TV ko kabola batu ko kanga batu en otage donc so zana ye il faut za la kana ye oui
Galor Kimbimbi le loiseau tambour l'émission na bi te ça Kimbimbi na royambaye Kimbimbi na royambaye na bi ke na royambaye dans maramunyo ça lobi wana a cause ne le côté oh mais tant azolo ba mutu so azoko ça monter likambo et banakati OK comprendre et banaka na habité est-ce que yende ko wana moi si abomeli Kimbimbi mutu po Kimbimbi ya koloba ba maramunyo so azolo ba wana te azopesa ba détail ya bloko bango moko ba comprendre que mutu na biso atambola bien te akenda bien te yango moni lelo batu bazuya ko sopela ba mabenyo so wana ye mutu a histoire système oyo bandeko oyo ba chroniqueur ebele lelo yo balongwa kuna baza côté ya les abakouk baloba loba yango to landa ba émission to yoka ba système na bango ndenge ndeko abandaka azwa ba chroniqueur bo banda ko lobelanga futaka bango bo na ko sala bo ba dire na bango to landa ba émission moment na kutu SB ezo exister na nte OK siko acha système moko boy système ana tango ache amoni ke fona za na gloire oso mona fona za boy ifona za boy yango moni tango zo luka osa la concurrence na mutu oyo yo moko yebi bien na conscience na yo ke c'est ma grande sœur na carrière na makambutu na kolata na makambu nyonso donc c'est ma grande sœur na mamba ko jouer tango yo lingo sa ne concurrence o mona siko ke ezala na moment moko boye mabe na yo to ba biloko nyonso yo banda ko sa na cesse zo créer pour que o le conquérir et osa dévoiler c'est ça autres vivre les lots. Président, herbo bana batambo zaki bien bondo so la pe bien aye balobi yo bengaye madame parce que un moment balomé ya mo ndo ya pa mpamba des fois tem so ida pe na bambongo palais wando bengaye madame Belleville na lobi bêtise mais tout ba tu yebi ke defona yamba fâché kalombo ba yebi singa faut tout na question no bengaye madame Belleville ba des fois aida yo pe na bambongo palais te nga sikoyo nde na respect à basi na benga à basi ba maman OK mais en aucun jour na benga muto lobi wana maman en aucun jour na ebisio ni ya fara buido ni ya mupanzi na sima soki nini na yoka ngote atana ndoto ozo comprendre atana ndoto eyate na benga te na lo ba makambo ya vrai na benga te na ça donc na ko lo bateke eza bêtise parce que ko benga mutu madame eza place moko bozo ozo chai ozo comprendre donc mais ngainde na occasion wana epesa mate et puis makambo ao lo meya eyaka soki pon eya na ndako nga futa ndako na tikala osa biloko wana te OK na tikala osa biloko wana te Elvis yamfu moni nde naza ba vie na biso privé tozwaka ngo te to italango na TV o comprendre nga soki likembe ye so souffrance ye ata na sima master mo boye na kena na vandi comprendre nga vande pas masa na nga 36 taille OK moi parler moi à 10 000 banini na vandi comprendre na ozela ki na kangisa garantie garantie na benga mutu ata moko te ya théâtre OK pour na zwandako na bunda na ndenge na nganza sali makambo na ndenge na ye na kangisi mbongo pe na zui pale bongo nga makambo ya ko benga ka batu nga naza kutu na batu oyo mutu ata patron makasi na kati ya Belgique mutu na bwa kaka Adolphe Kitoko Onassis OK patron ya café Onassis de Liège Kwenti Kwetongosa wana c'est mon vieux c'est mon papa eza ba te belé kutu tonga makambo komela kinga ba nini ba te belé bakima bakima voilà pour bango ba ndima ki moment pas si oso comprendre mais boss wana tilelo atikala okimate azala a soutenir pe makasi na nini na makambo parquet wana ozomona donc ya moni tilelo ate salita ebele nazo yo ka souvent na été mais na tika kakobwa kakombo na été tika kakobwa kakombo na été po aza mystique aza mutuka moko na tika la ki na mesko na tika la benga yete na loba na ke père garantie na sala ngote boss ko na sala pa muta théâtre o na ebike so na sali boy akemba nzembo
abeta boya sala rango ouais d'après bato bela futela bato banda ko sala bato ba garantie loso bacha zelo oyo machango okoyoka pedado oyili banga so ezina minu nde salaka mingai wana oyoka donc biloko oyo apesaka selo yo a mérité comme madame te omoni soki babengi madame balobaka hôpital oyo babenga ngo nde na licence balobaka bakumisaka hôpital oyo sa nini oyo yo obikela ozo comprendre bato bamona bolamu na ye soki asalela bango na ndenge vrai wana bango nde babenga bongo bapesa bakombo baloba me ngai système moko boye oyo nazoka batémoignage epai ya bato nazomona en tout cas eza eloko ngai nakozala fier nango te nakoza fier nango te parce que neti bato lokola ba Gelor Kimbimbi azo réaliser film mais comment on s'est retrouvé te mais comment muto ça les locoté aumeli mais comment muto ça les locoté facilement boye bien PC elingo laksani éviter ouvrier mérite son salaire très bien mais siko o kuneza nini ezolingo lobani soki ezalaki ke Kimbimbi azaki se retrouver. Je ne pense pas que les lots Kimbimbi a changé quand. Mais depuis longtemps, Bazala Salona, point de la race au bébé n'a mutundo au bêta ma benae. Mais des fois, tant que tu as salipé ma bête, madame Koto, le robot. Tout le monde a le roi Batunion soit théâtre, Bazor a kizé kaka belle vie ma bé, toujours comprendre pourquoi. Batu bazako a kizé et zabato yo bazala pembeni na ye. Est-ce que vous comprenez place wana? Eza bato bazala pembeni na ye, ba mona système na ye asalaka, ba mona makambo ye asalaka. Alors, tangu ba vandi, ba comprendre que eza système oya bien te. Ndenge muto mona tozanga na yo ensemble. Mais yozo l'école a yoza supérieur, tant mususu ya makambo ngo, tozana entreprise na yo, yonde PDG. Mais osa sko bakana yo sa ba makambo moboye so mutazo ta atalia bi nga na za inférieur so pe na bina lo babo na minito ba osala nga boye et lorsque mutakoma na suka ndo moni asa nini ami bendi eza loi ya nature après abando bimisango eza ka bongo mais tant mutakomi na suka te a o supporter nan eza lokolo zui vase ozo chango bilokoti avant longo la vase wana faut tonda c'est ça. Parce que tant qu'on est tondité, nous devons le bandeni. Et voilà. Voilà, en tout cas, vous comprenez, Faché Kalomo, Ninga Lobby, par rapport à la question posée, Ninga Toyoka, il fait ça, tableau naïe, qui a expliqué. Faut moi, président Faché Kalombo, tous en bas de la vraiment, Makasi, Nabi qui est commentaire et kota ou commentaire et kota et Makasi. Mais comment on a l'élo? Maman et toi, habité sur le billet, vous avez une relation. Vous avez une étoile. Bon, nga na monaye na ba na moment ya major Bisadidi na les amis du théâtre les places na zalaka ko monaye na ba filmer et voilà place na monaye ngwana après un moment donné na ko monaye tant ba ko YouTube comme batu ya YouTube ya Angola ba mo sala ba télé réalité né à partir ya wana ndepe na mona ke a commandé na Angola voilà après yo yakin comment on a nyonso ezole kalelo na internet comment on a ke baba cook ba sepelité na comportement ya maman étoile comment on a bengi ba traité hypocrite ba traité mutu mo ndoki parce na yamba bande ko musu ba biaza hypocrite mais azan ndoki autant la comportement ya maman étoile vis-à-vis ya SB to vis-à-vis ya Sila Bisalo état qui artiste on comprendra comment bon ngai on a comprenaki na osenga pe na bandeko baba cook bozala na bino na kimia pour mère yemoko il faut assumer ba responsabilité nae parce que yemo mutaluka ki yango soki ba kombo nyonso ba obenga ye parce que mutu na mutu azana ndenge na yazo la makambo ba kombo nyonso ba obenga ye andima yango parce que soki ayaki kovanda te na émission aloba ba biloko alobaki batu pe balingaki ba s'encharner na yete ba
ba attaquer nde ba attaquer te comprendre ba tout pe ba côté na ba analyse te OK ngai komona ye na ba neti ba TikTok mona ki moi ba tu bazo kata ba tableau na ye parce que azo pesa ba conseil moko ya bien au moni mena ki ba tu ba kati na TikTok ba tu ba olo ba merci maman merci pour na conseil merci pour na nini et je m'attendais pas à ce que na mona maman na biloko ya boy na mona mère na biloko ya boy donc il fallait à réfléchir et belé yango moni mutu ato bombi bizaleli moko boye pendant temps moulayi ato lobi que te bon ngana nko ina ta poso ya meme mais au mona ta caractère biso bato to tala meme wana to ba no comprendre que oh même caractère à lion boyende OK même so monika mutu pembe na même oh même ndeni to timbela yo nde loko isalami et loko nyo salami o ngana tiré ezaka ke mère yaki ko se dévoiler que azalaka mutu ya ngambu wana amutu ngambu wana c'est clair ayaki SB lokola le roi Batinda qui a espionné c'est là batinda yeto batinda yete est-ce que ce que za batindi est-ce que na age ba kotinda ce za batindi akei c'est ka sali mabe mais ndeni yo retourner après tournage au Leki na TV on dit otaki ba mais dernièrement azo réclamer sur article na des tableaux na ya rejouer sur tableau ba bimisi susu ba bimisi ko dio ngot on va moni place sur mère ni ata mambeta OK ouais za pena mambeta ba la to normalité mambeta il fallait battre la dignité na normalement il fallait battre la dignité na yi moko mutu a BBC yango koko matina niveau ya kolela ya ko dramatiser eloko yo muto yo ye moko tant mususu bandeko ne kutu ya famille oyo ba finga marape na internet ba yete ba vanda balela OK pona ko attaquer ba takaka ndeko na bango chaque jour ba yekolela te membre moko te ya famille ayekolela bakoloba ke ote bango ba sala ka théâtre te bango ba sala théâtre te sko na théâtre nous sommes des collègues OK toi ba collègue soki yo ba attaquer o likambo ngai na ye na vandi na émission yo lobi no lokote na yebi pete soki suyo to suyo te na bani ba mo koluka kolela na likambo na yo il y a une émission surtout songi abi ayena au nom de madame Melvie pour fingami trop ponaye pona yena ndenge nini botaw yazaka na Angola aza ofinga mapona nani comment ya kozwa charge ya batu nyonso bongo naza sûr na batu ngambu na bango musuku na ba sekai abeta bena mero yebi flatterie akena o faux comprendre comment on l'a te kulusu ke ba batu ba finga pona ye batu ba fingiye pona nga bon ma finga batu ngo ba fingio ezawa OK jusqu'à présent non to moni ngote naza sûr ndenge Vincent Chiluza yakina ba preuve soki bango pe ba preuve wana ezalaki ya ma finga penza keza ba cook je crois balinga ba yanango est-ce que c'est nécessaire sortie médiatique il y a Vincent Chiluza non na si na merde ko décortiquer loko na koma wana OK et monsieur Silango ah OK donc soka zaki na ba biloko wana to ngai to monango preuve ezate mais to lobi quand même bon to ndi makasi ke ba cook ba fingi ba cook ba ko finga dia quoi parce que osali bango nini ya mabe oya ko jouer na les abakouk de SB ne eza ko offenser les abakouk to eza ko tuko sa bango plaisir OK yo sali batu mutu plaisir mutu ana ya ko finga yo est-ce que ça na sens to bitu to wana to za na monde nini bien sûr to bi ke motema mutu ya ka soki ndenge nini mais yebisa ngata yo moka pamba boy. Et à te côté là, les abakouk, mais toujours ça l'analyse. Il y a loi et nature. Oui, par rapport à la logique ya makambo.
baofinga na ndenge nini. Et c'est par ici nga nazozwa réponse na analyse na nga ya koloba que mère yemoko aza consciente que bato yo soki bafingi ye wana ndinga lobi eza bato ya côté na bango. Okay. Lokola comprendre que bato à côté na ngai bafingi déjà tango comme pas muta mokili la reine c'est l'on nga fonctionnaka yo banga otanga kombone te na banga ka te na boyande donc na banga ka nani banga ba plainte Elvis na bien omoni histoire à parquet bangi ça mibe omoni banga makambo moni nde toza awa boye toyebi bien que mibeko ezalaka comprendre mibeko ezali infraction ezanini ngai na bangaka so na tangi koma mutu eza infraction te comprendre mais ngai na évita nde na ndenga mibeko nga na yebi ke so na sali boye ba condamner nga boye so na sali boye ba sala nga boye kotiana na ko sala ngote. OK tant que citoyen congolais azo se respecter ou alingi pe ba respecter. Tu vois, donc réponse non place ou anezaka qui natanga ka kombote pour na kubanga te mais pour na éviter donc na longolande na ezate na tango po nini ngo tanga mutu azana bien ndi no tanga azana dirage le roi mutakufa te azan vie mais na tanga ndeti. OK comprendre na tanga te donc tellement mère yebi système ya mutu na bango comprendre que déjà ndenge betami wana ngai lipapu skoyo nabikela wana batu musu bakobenga na bango ya moko mais pas na ye penande base wana penande base il faut na protéger yango parce que protéger yango calculo ya betaki ya kwa koluka ko protéger image na epona kuna po ba benga na ete po ba fina ete azwa 12 te tala démarche ya salé mais démarche en lisusu down cheye. OK et bambi lisusu voilà et bambi lisusu pour tout qui na biso malembe yona tuna ki question on répondre c'est exactement important. Vincent Toulouse a ça la sortie médiatique makambo oyo bosola ki makambo bosola na mutu ba voice ba message bosola mutu oya ko exposango na écran c'est important, très important, trop même. OK trop même je dirais parce que Vincent Toulouse ngai avant ya sala banini na ye ba défense na yo ayo ko sala déjà na monaki combien ya ba chroniqueur ya côté ya baba cook bande déjà ko attaquer vous comprenez parce que est-ce qu'il fallait tika bon amoni déjà que na batu na ngamoko bakomi ko tchanga misapi parce qu'il fallait qu'il ndeka bon akoma ki obima déjà hypocrite akoma déjà ko bima très banini keba maloba bato yo influence za la rapé vous comprendre bekama ape mutu tikana sa nini fona la kisa makambo esami et surtout que bekama kutu sans problème parce que bekama yebi histoire bien nanda kuna pembe wana makasi wana vandi kuna ayebi makambo wana kitoko ataka taba sero sans esprit. OK comprendre grand esprit na basila bisalo ba finga ba sala ndenge nyoso combien d'années combien de jours combien de heures atikala tangisa tama liso moni ataka place et comment te donc si la grand esprit ya blaguité bon babiloko boye bena babiloko boye so si la salle yango et si lit les gens fâchés na salle sur émission na satin na sati pour perdre na le kama code sibisobi donc lelo poto clôturer na biso lelo a sali très bien. Vincent Toulouse a sali kitoko et puis naza ko continuer ko senga na bato beaucoup na système oyo na tournage bo filmaka partout bo tchaka caméra moko bo ezaka wana po ezwaka ezana biloko mususu pe muto akoya ko beta soki lo seba soki nde nini
pa botindiki lokwa Vincent Chiluise oza na besoin ya audio zwa oza na besoin ya capture zwa oza na besoin ya vidéo zwa mama na preuve ya kitoko echimba moko. Mais la côté kuna babi si l'andé quelque part aza hypocrite parce que elle a sepelé maman étoile au jouana pour na nini yemo ko abenga qui était basolane atinda ki Vincent Chiluise abenga na les abakouk de SB Vincent Chiluise muto benga batu. OK. Ponga ipe abenga kinga. Eh na SB kuna si la bisalu yemo muto tombola téléphone abengi. OK. Sikoy tant batu ba caler programme na ba tiango na ndenge wana kende bongo bino bolingi bo changer mpona nani mpona mutu moko poani non oyo zo sa bango ndeko na nga Elvis eza ko seka ya mutu akoyi na vélo. OK. Comprendre ba mo ba comprendre que te ba za mabe mère aza dévoilé qui aza mutu ya kan par rapport à carrière par rapport à vie âge akoko za na kati biloko te oh il faut tikela les scoba biloko tout wana et cheka o dévoiler ozomona nde komisuko ko sala ke ba se défendre ko se défendre bon ya wana nde ko sekate ta ko ina vélo azo seka mais douleur nanzoto douleur ezo sala donc c'est ça o ezo sala bango ba luka o ba benga ngo so pe défense ya défense moko boye machiavélique. Okay. Voilà, tout comme Nabiso Nasuka, dernière question. Est-ce que nous avons, à part les abacours de SB, à part SB, retourner pour côté mon net, comme il a stationné mon robot pour nous membres aussi là. Nga na tournaka na ba site e bengaka nga na gende retourner. Vous comprendre. Sauf que batu moko bo oyo balinga ko conquérir si là. Baza bato yo ba luka problème nanga. Et côté on a ndé na ko kende te. OK. Vous comprendre? Pour ceux qui yo olingo conquérir si la to initi là. Est-ce que faut ina batu nyonso? Ba pembe na si là. To faut ina batu nyonso ba ko tia lokolo na bango na SB et na sens te. Voilà pourquoi au mona sko batu wana pe. Ba yelo masasi. Ndenge siko fâché kalombo akoma. Ozomona nga sali lote yo linga boy ya moso na vandi na émission nga so tuninga makamba kuna te na beta ngote et tango tuninga ya ngondo ni na lobby. OK. So baza ko na loba baza ko ya comprendre selon yo na ba filmer na ba filmer tout ekota na SB les abakoku de SB na o ekota na famille bota ozomona ndeni famille bota baza likolo tout baza na se sincèrement soki ba likolo to so pe ba na se to ba na kata se amai na yebelo ko moko tende ko na ngande na vanda tala rapé bango te ata kutu na miniature na linga kutu ko umisa te ata ba miniature émission na linga kutu ko umisa te. OK. Ngaka bongo ngalinga batu makasi etongo na moni mutu a repousser nga pe na sa nini na bendani donc nde na zawa na ba émission to na liga na garda band ya ko bendana. OK. Na habina na yo inanga na zawa. OK. Vous comprendre ya ba jeu bango musu ba sala katero to kutani soki nde nini nga saka ba jeu wana te. Comprendre kofi ko bunda to kutu te o ya vandi wana ngana utawa attaquer une émission na yebe bon so nani na saba jeu wana te ba onde ba basala hango comprendre et puis ba o to solo la na lobango clairement to solo la mais ba hypocrite belé baza kuna o ba flataka bakosa rae kuno solana na sola te bazali na longo sa onde musala Elvis yo pokola ozala front batala yo to sunga bandeko na biso eza déjà na ndeko moko to mibale kuna esa pe na bien te deka na tanga kombo de ke zaki na ye boye moto tara ya déclara AFK so les émissions ta ba kombo batela sko ibisanga na tanga esusu moni teke e ko tsande ko na chômage ça bien te ozomona ya ngono moni na garda ba kombo na bango. OK. Vous comprenez mais ba hypocrisie wana nga et pas nga ile kate ba filmer na bango na tala kate biloko na bango na tala kate vous comprenez pour na omona nga
n'habité ça nga za kana kamo particulier est-ce que vous comprenez ngo vous comprenez nga na za te mutu mo ba sali chaîne na ye ayemba ma vandi boy nga na komi abakoki nga na komi fiantani te nga bongo te nga za fiena mutu attaquer nga ndenga na na réplique vous comprenez mais côté si la bisalu depuis to banda film de Bosso to sali na 2015 na les stars de Géry wana SB ku to soloté na 2015 tous allons faire bien depuis toyebana si les loyo atisala nga basali jeo yote ya batinda maloba aloba soki ndeni asa soki ndeni yo moni makambo na bango lokwa batindela maloba soki baye place nga naza bakutinga baluka bakei c'est que nga pona bango na exister tete mais c'est nga pe fona sani ndeko nga nazu bilo na bango là-bas on comprend là-bas nga atala kaka SB na ba chaîne o etikali ba Jérémy Chabani ba chaîne belé o ezawana natalaka lokola SB abakisi sous chaîne musu les abakouk de SB natalaka yango on comprendre ba MK oh ya biso tozo le kao na ba émission natalaka MK parce que na monaka moi suis wana mutu pena donc et ça la rapena kitoko on comprendre voilà natalaka ba chaîne belé mais sauf yabango donc on moyen yé bakutu au film moko mataki kuna kitaki zongaki na katikati ça ni ezate donc soki actrice moto acteur mobo yabimi sikakuna azana mal chance pas na pour no ebete non talente non ebande akolo batam so fasha sali pona kubuti na tala moni zina ba mo na tala te moyen yé bakuna ezate voilà moyen yé bakuna ezate TV eza makambo yangonga tozo yebela vraiment ngonga par rapport ya mambo ningezo tala biso na kina mvule beta ki makasi mvule beta makasi et déranger biso mais tellement musaleza papa na maman to yeka to sala yango et ça la vraiment bien batu ba retenir na passage na yo na émission na biso lelo ouais bande konyo so oyo bolinga fâché Kalombo o bolinganga o bolinganga o pe bolinganga kaka na sengi na bino to s'abonner na kati ya canal Doré télévision chaîne ya bien chaîne ya kitoko kuna pena non bêtise donc rotala ba film ya kuna papa maman bana ozala très à l'aise bo aimer ba vidéo bo partager et za manière pe ya ko soutenir Fâché Kalombo tant na lo barabo directement na lo bara clairement Naba, les anges adorables des membres Cécile Bissalo Beckham, les Abakouk, hein, les Abakouk, Bino Batoyo, Totigala Nabino, Totigala Nabino, Tozana Bino. Donc, ce botali ba vidéo et que ça la vraiment bien makasi bo s'abonner et que ça la bien bientôt la film et ainsi que zoko tapo depuis to côté ça qui femme matérialiste oh naso pesa toujours ba merci na bino bato bo consommer ki yango tozu moi temps ebele oyo tozaki ko tourner to lambeli bino pe biloko bien et kalatel ezokota donc bo consommer yango vraiment et au sala nga bien quoi. Donc, voilà, et ça là vraiment bien. On a profité de l'occasion, on peut s'amuser. On a artiste Kenjo, on a pu se moter. Merci pour l'assistance. Pourquoi pas la présence JD. On a pu se moter dans mon assistance. Et ça là vraiment qui te remarquez, bon qui Fâché Kalombo monenga lobby, bon commenter émission, bon partager, bon liker. Et ça là vraiment bien. Yo pena aussi s'abonner. S'abonner parce que ce que monsieur Koti au comprendra que et monsieur Koti en tout cas merci na ba fan na biso ba abonné na biso o se plaira na Elvis Yanfo en tout cas nazo le labino makasi ba commentaire na bino les a ko encourager nga ezo salanga vraiment quitter ko makasi moi deux personnes trois personnes rapidement ouais na pe simbote et pas il y a 4 fois reine Lady Boss motema ya Monsieur le millionnaire na kati ya Washington et na pe simbote na boss Adolphe Kitoko Onassis, lui c'est le patron du café Onassis de Liège, Quenti Kwetongosa, Bisika Bambros Tete Diasunda leader à Liège, na le vieux Manos Diasunda les banquiers Bakutanaka, donc tous Arazakawana et au sala bien makasi, donc na pesimbo te na batu tout yo bolingaka Fâché Kalombo, Glody Diakese, hein. Donc mon tout de moi, Oumela Zalara Nangwende na yonde ngo mesana kozala
et au sala bien. Donc, na bateau nyonso bolingaka fâché Kalombo, merci pour l'assistance. Il y a chef coutumier na biso ya théâtre J.D. Iloa, et puis na Kenzo, l'artiste Kenzo, na pesimbote na bango, et puis na Riva Mbala, bangai ya kati bango wana na pesimbote. En tout cas, tokutani pona mbasima MK Pazana matanga a perdaki petite sœur na présenté ba condoléances et pas ya maman na biso MK. En tout cas kolo alola wa consolera mitema a consoler motema na yo, et voilà pour izanzela na biso nyonso tolobaka, mais soki ye choc wana tokoka ko supporter te moko za loro mi kata, mais ozoyi bati osala nini. Donc pas si wana muto ko consoler yango ezaka nzambe yango na sengi nkolo ya lola azala nayo. Voilà, kolo ya lola azala nayo. En tout cas mingi ya koloba to ya kobakisa to ya kolongola ezate. En tout cas ngana bino tokomona na prochain numéro. Commentez, partagez, likez et osala biso kitoko. Merci na Lionel na pause de vie. En tout cas na régie finale pekara. En tout cas musala kitoko. Tout le monde à la prochaine numéro. Bye.